ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya barin, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana oyo bamitungisaka problème ya po, bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki pe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yango wana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignos, Bamesana Kolanda, Iran, Masiandoki TV, Identité, Yabundes, oh maman, Abino, la Rabino, Kakaba, histoire vraie pour Essa, la Bino, Mavre, Makasi, Nabanda, Kunabino, partout, vos alliés, Nengen, Lubakanza, Balola, Apambola Bino, pour la patience, la fidélité, la confiance. Nenge, vos elaka, Masolo, Iran, Masiandoki, Essa, la vraiment bien Makasi. Yango, te ebisa, Kabande, Kounyos, Bazola, Nabiso, partout, oh, nan, Basabonate, la site, vos s'abonner au site, maman, Abino, Bandeko, déjà, vos s'abonner, vos partager, parce que biso, to c'est la proverbe 19 et 20, peu son biso, na suite, ya vie, na merci la sponsor na officiel Betty la patronne moi ça de qui me bali na mbongo moi ça me bla vendenda kuna verchache na Kinshasa c'est que bien makasi ba Betty la patronne le boss merci la maman bibi chez Mwanzambi et uno en direct des 001 BBC de moi même to sanité ya Béa Zakari Tulomba moi si kitoko pétaille mamie la plus belle balobi ya Béa Zakari Tulomba ya prêtre Zakari tokenda kabongo na bandelo so banda kabiso partout na ebisa kabino pona kupakola mafuta ya kitoko ozala propre ozala vraiment na kilelo balobi faut benga maman Cornelia Lutali la mwana telesi mwasi tata grâce de cosmétique ekanga masolo ya kosamba ezate bino batu bozo ya Kinshasa ceux qui ont les na restaurant super urbain chez maman Sylvie Mwanzaka TCK au comité liko nango to na boutique Fils Fashion Fatou Sene la sénégalaise somba gena kitoko la tango esalo taille kitoko logo na ezala bémission nanga logo maman Cornelia ezali ba logo nyoso ba publicité ezala na ba numéro ya téléphone et les cas en fait sabino comme na Kinshasa luka Fatou Sene la sénégalaise au somba ya qualité au somba biloko ya bien les kaka na lobaka to pesi mbote na vie nanga bibi musheni code amboka moto moko bien bibi musheni code de mondial. Voilà, merci na bamouré signoso. Maman Irène azaï mon côté, na beta ramasso na zarami nga mon côté. Mais là, nazanga mon côté, nazana serre nanga bozomone parce que tozana Kinshasa, tozana RDC, tozana kata Kinshasa. Bonjour ma sœur. Bonjour. Mami okopé sa biso kombo na yo. Keren. Kombo na eza Keren. Keren to vandi na awa to sola mukena Keren. Keren aza fille congolaise, sœur na biso aza jeune to ba jeune fille. Fille moka bien, respect à son la rappelle bien. Mais Keren et l'oka soit na biso eza à propos ya makambo talaka TikTok. Keren aye koloba aninga soit na bandeko na ye vike ba liwa izokoma ebe na Congo, buzoba izokoma ebe na Congo, ba fi balingi mi ko apparaître.
yango Keren alinga beta biso mwa lisolo moko toyokana no Keren ndinga koloba biso Keren olobi na biso nini Nalobaka na ba fille, ba garçon, ba mama oyo bazolanda TikTok botika oyo ekomeli biso eza histoire vraie na TikTok. Nali koloba kamaye na ngai moko boye aza na Lubumbashi. Problème oyo ekomelaki le 20 abengi ngai abiketa nalingaki garçon moko boye na Kolozi. Garçon na tosololaka na TikTok ngai na TikTok te kamonaka ba video na ye ndenge azalaka. Garçon na ayebisa ye azalaka na mbongo aza bamapangu aza boyeboye bavivre à l'aise basololaka maintenant bamonana te bamonana non te bapele video mpe basololaka ezalaki vike yazonga Kisasa po famille eza na Kisasa Lubumbashi akendaki kaka nde ezalaka kaka akendaka kaka tour ayazonga Kisasa esi mama naza na garçon moko boye tolingani na TikTok tosolola naye mais vike alobi aza na Kolozi azoyaki amona bapapa amona de famille vike epe na kini aza bandeko telemi ebele te aya kopesaka nde ezala bambongo ya libala. Garçon epe ayaka te aye vike faya ozwa na aéroport na biso ya RDC na nzili. Garçon esa ate bamasa na ngai bayo ozwa ngai vike tosola na bo bayo ozwa yo olambela ngai bobongisa tout ça tokoma lelo namona mpe mama apo kopema mikolo toya notika farti. Garçon pa ye akoti na ndako histoire vraie mama nakokosa te nini akoti mpe garçon aye ka moto ka la fille oyo aza copine akaye moto amona garçon wana bato bavandaki bamama bapapa baomona garçon te abe mama mobali na ngai mama biwapi ye nga nazomona ye te o mobali na ngai yeyo yo beli liboma te boye mama mobali na ngai bavandi yo aye na kiti mama azomona te ndenge nini yabe nayebi te ayebi susu leki nazomona mobali na leki nayebi te naomona ye te ndoka nde garçon wana akufa na ye alakisa mama bango photo boye kandi ezalaka bato bayambaka bato filme osukwe ezolakisa garçon mwa totanga kongo eza te garçon déjà akufa banda 2020 kamaya na ngai bamwa émotion esali ye agangi baza siko na église abima bakotaki banda le 20 ba 21 tisiko baolandela na baprière mpo mutu ebouge soki ide kozala mpona bafille nakopesa bino bozalaka mayele TikTok ezobomisa bato ebele TikTok yo bavi baovia na TikTok eza vi na bango te eza bavi na bango te na comprendre liso no très bien ezali fille moko azali copine na yo alingaki mobali moko na TikTok mobali yango balinganaki bien mais mobali yango azali déjà moto akufa mais na TikTok asalaka vi na ye donc asalaka bafoto na ye biloko nyonso donc tout dans le sens wana yango conseil na bandeko ya basi na bandeko ya mibali tokeba na bafille tomona na TikTok na mibali mpe tozomona na TikTok okutana motu moso mwa TikTok eza monde moto alingi koapparaître trop surtout bien na kini abongi TikTok de moi mingi mosusu oke luenda kwa batuka posalaka bavideo bamona ye avivaka bien avivaka vie de lire azali bongo te okende kuda bango ata kopomela mai te ko nini epousse bato bon mpona kointimide bato to matala nango kaka bien mpo bazala mpona matala na maintenant bakomi te sikoyo affaire matalana na TikTok nga mpe nazo comprendre te po ezaka bafille ekinte na biso bimasa po tokomata matalana oso mpe elamba no elongo mpe na TikTok bato bamona biso biso matalana biso ta tokolakisa bilamba basaki bilo mwa bo mosusu akomi kaka omona chaque dimanche palatela mba sika kende restaurant asalaka bavideo pa poste na TikTok mais so okenda kuna bango marato bamosusu basala bavideo banda kuna bango te bakomi omona lue ndako bapesi mwa $10 nde ndako eza boye aloué pour celle ba vidéo à côté dans la chambre à côté dans la douche tout ça mais en réalité ouais ça pas na bango te ba pas bango ba rido banda kuna bango
mokilo neso ebebi mokili ebebi makasi vraiment donc affaire TikTok matalana donc bafille ya kini bakoma alingi apparaître donc baza na vie ya malamu te maluwe ndako ya moto andimi afuta $10 no bakolamba ata balia mais po asalaka photo asala loko na snap mpe komoboma biso mwende tosabo eskize biso mwende tobimi mwindo snap eza te courant mpe eza te courant ya kini mpe ya miniti eza te kate na tosango biso na pokwa likolo na obotaka image ndenge eza mafuta okende onka bongo ya porte eza bino botala biso te boyoka nde makambo toloba po yango nde toyekoloba toza na posa boyoka bwana posa botalatala biso te donc ezosala mpasi na Congo sikoyo eloko nani na mituna namoni bafille mingi ya Congo awa baza na système moko boye soki alingi abima na journée aobongama na intervalle ne carbone soki kapoko asukola bimaki soki napokona bakenda wapi omonake boîte bar siko boîte wana bar omona bavandi baomela masanga siko omona baza basi 4-5 bakangisaka mbongo ezaka mbongo ya motu moko ameli baninga te jamais basangisaka mbongo soki tuyoka tote 5 dollars toi combien de personnes toi 5 personnes 25 dollars te tote $2 te toke boîte nde tu métro na ville efongwami ate po totia boye tosomba whisky boye eza bongo eza motu moko amemi bongo te bape na camarade mwana jika te bape na camarade moto mbongo te parce que bakei kuna siko na bit ni ntango baoke komela oui babosi bayeba olata mpe babiema mabe balati sersi biloko ya mikusa batiki mabele tusa batie mio mpe ebele omona mutu mosusu aosala telefone ya $1200 mais pa bango ata so olandeli moto osombelango aza te babosi oui ok osala babalance osala bacope mo boye bayebeli mpe bana bamanager oyo baobranche bango balingaka babosi ya Congo to bakotaka mpe na bana poto eza ça dépend nde bakende neti soki oke oliver okuta babosi ya poto mpe baza ya Congo mpe baza soki ele millionnaire okuta babosi ya poto soki combat okuta babosi ya poto baza ebele ya kini mpe baza ebele oyo batushaka baza mokili ebebi bafille ebele baosalaki ndumba likolo ya telefone ya chere likolo elamba oyo likolo ya perike ya milai bamona tie Vietnam erenie non bamona tie Vietnam bamona simbi 12 pro 13 16 baolandela babenga bakilelo 21e siècle sikoyo ndenge mo oyebeli siko bafille yanga kini nde balingelaka babosi na babosi ya Kinshasa na babosi bajika bana poto banani bazalaka mie mpona ovaa na bango mwende bango nyonso nde bazala ata mutu toko ovani mpe ata 4 mois 5 mois baza te bazala lelo balinga so mpe bosi yango asepeli nao azwi yo confirme so awuti poto aza neti na flat interne atonge avandi aza mikolo wana loge wana bozani soki asepeli ye no abima asepeli na yo wana komisio de base soki aza na poto asolaka no déjà aza na kini abengisi yo ebango esika azali oui ok donc bosali na relation te masepeli no botikali na bacontact bozokomana parceke bariske ni bozwaka ntango nde likambo wana soki esalami nde etike bosi moko ayaki abimi na nzongi ne poto jikati sikoyo abasolaka no bariske ni bozala na bovandaka na bino bongo akendane po ayaka ata mosusu une fois na année ata mosusu 2 fois koyo bino soki ntango botika bariske nini ezalaka nini ntango botikala bariske bozwa bamenace na basi na bango na poto bariske vie ntango bozala na bango ezalaka neti banini bapesa bino mbongo bamona opesa mbongo na pasi okomokaskadneti oyo nga na koloba naza mpe meme no bavideo nango baotosakama ye nanga aza kotaka oko mobali aza na poto aza na Belgique basololaka na copine na ngai wana basololaka copine na ngai so atindele bavideo ya ni ya bolumu tolobaka atindele 200-300 mobali ka nde ezalaka ti atiki telefone akesola mwasine ya poto amoni bavideo wana histoire fo bavideo meme na telefone yango eza obebe ezali azwi yango boye abanzi otala mama amoni basololaka abandi omona bavideo tu ofille wana copine nanga azotindele aza na douche ndenge azosemikarese mutaka azotindele omwana mpe azotindele bavideo na chambre azomisimba azotindele oui mwasi mama azwi vertige azwi mama kaka compte mobile ya TikTok apibie tina na Facebook tovandika bato comme avec ma 12 heures donc d'abord publier na TikTok eza sérieux parce que na yambaki moko avant bino awa ye pe baoto publier akufi
ye maman l'écoute à foutre dans le bas c'est pour toi tout le monde ça trop na TikTok oui vraiment ça histoire vraie moi l'accent exact la public exact moi l'accent exact mais histoire vraie salami mon bientôt moi quand on vend tu peux comment faire 12 heures camarade de benga bon oyo bete ba publier camarade nous sommes le ngati lokuta tsindela ngona no maka ba video na ba enemi na ba sepeli ya bulaki nini akoni ko futela boye akona boye akona ba vitesse mo na muke boye apa mukimba na moko ndo anasala ni biloko oui siko kama yana ngapela bakanda wana abia ngapi mobile tsindela ngai mobile ne poto ngapi otanga kombo zate ye pas à pibi ebe bakara indaka to panzanaka yango na ese bafi bazaka maele baza maele si bafi baza vraiment maele bamumela bamurese bafi fo baza maele non soit na sœur nanga aza wana Kinshasa mama ira na za mutabato mama social boyebi ndenge tikindanga na za camarade de génération nyonso bafi baza intéressé basolana mama ira mpona kobeta masolo makambo ezoleka ndeti sœur biso na mama TikTok des bafis vont moussa la matalana même nga mo pena mona bafis vont mona au voyager té mais akini aéroport mais mi valise a futi mbonga kana kini zo sala matro ki penda ko ngaki to ko sambela za lukumbashi mbala poto tango bazo mo iloke zo ba biso za mini snap snap nde zo boma moi si soka boa ki snap au moni obi a aye pena fin du monde mais tant au mona e libande za katité mukiliza na réalité bele et moi conseil ne copie na ba sœur na biso ya Kinshasa ba ko vivre ndenge ni surtout na ba tonton na ba boss o bazo sakana bon ana Kinshasa pour moi ça na muto sakana ya to ebi moi je m'appelle ça que respect ba tu moi si faut considérer comme moi ça za comme maman siko conseil no pesa ba fina ba fio ya Congo ba tika ndela koso ba tika bilula eno loko zo bon lo koso bilula convier complexé les a ba fina biso tout ya kisaso na tina ngano sote po na tamboli pete majorité parce qu'on a dans monde convier complexé zo bomba bango bon na kwa mninga a sombi mutuka nzela zuela ngonga na yebite mutu pe msusu ye bakabele ko kabele mais yo bomi mutu to selelo mo boy po somba ngo MC ba pesa ke comme cadeau oui les enfants c'est comme ma fille on peut pas pesa ba mituka surtout pas une belle bazaka na photo vie qui convertir en vie na photo mettre tout ça ça rappelle un bon bidende ko kanzaki parce que bakenda misala kotala pena mbongo babosa kini bakabara mingi babosa kini bala photo na logique eza bon bala photo bayaka na moi qui parfum moi qui luxe tamsuka moi $100 mais boss qui le monde moi j'ai à comme on appelle moi 1000 donc na préférence à j'ai on a 1000 la logique moi ça na pour bon et qui na bon parce que ba fille bazala ki ba sobela ba mituka bazumo banda pa mi bala poto to yoka on dit ba kenda te mi bala pe na ba kisi a on a Kinshasa ba kisi za makasi ba kisi za rotin ça le lemon ba kisi za pour ça la rapport sexuel na mobali fille na we rolela faut pas voilà bobanga raté que ba cancer ezali bozo se sacrifier pour na batu moko boye et ça quand ba sentiment moko ata mokie ko tesa bio ko na nzoto ba risque na bobanga raté ce ko kanga mibala batu na kisi ko tesa matisi na samu noko pona utai même ko sona maman ko ateka ba biloko ana kutana kinanga na zwa ki mo image na otila ba ndiko balanda eza na basi musanya kuchina ba famille yo ko muzo ko la mai ba mai moko mela ba mai wana zo meza na ba ndete na kati mwana mwasi bobanga raté eza bokoko kindoki eza ni kapo kanga mobali on paza na viande ni ne sala basi basa biloko bon on a kolo bakaboye bamsusu babula soki akani mobali na kiss yende okufa po kisi polaka oui kisi polaka ba film mususu bakomo aki asombi kisi wana pakolo po na zonga mukie mobali na ngamona ngana za vierge na ekoma mukie mais conseil wana opesa bango eza mabe bongo mama biso ateka andoteka babloko wana ya gambela babloko ya bikoko na noma ba fille ebele vraiment ba fille ebele bon yo somba ngo misusu yo lemo misusu yo sokola siko kisi moko na kuti awa kano mama za oteka ngo na gambela ngape na zaki na gambela no sur la mèche atwena ba mama na balaki na kisi moko basi ya kini ba osela mibali ba be ngo masque de vieillesse
kisi wana soki mwasi apakola nzoto akushe na mobali ntango akozonga poto akomona mwasi na ye mabe nyonso mwasi akoloba ekosimba te soki mwasi abine je t'aime nde na bakoyoka nzete donc bango nyonso na ndako ebebi apesi mwasi donc apesi kisi moko epai ya mobali moto amemi yango na ndako meke mpo détruire nde mwasi akomi vilaine akobilika mobali akoyoka te nde ekoti désordre kokisi yango na ocomprendre te ntango kisi yango basala okoyo mama te kozala mwa ide ntango apakoli yango mobali akekushi na mwasi na poto bongo eke kozwa mwasi bongo moto bapakolaki na nzoto efele ezalaki nini ya memaki neka aporter ezalaka vraiment bongo ya sombi eza na destination eza esika ezokende eza mpe na mibeko nango bapesaka ndongo ti yango po bokutani ka lelo bokusheni kaka lelo boso olali nango mabe boso bosilisi yo otikali nango asokola yo kotelemela ya mobali wana asokola te bon oui akeka bo parce que pour telemela tata mokolo bongo asokola te se faut travailler no mwana bapesa yango bapesa yango po oyo nyonso bambala yoka oyoka akoma meme kize nyo mwana mosu na bandako mobala akomi mwa mosala mwasi konika bilamba kopangusa misusu eza volonté mobali te mosusu eza kisi sikoyo bino nde bafi ebele na kati ote mo bakomi okepa bamusima bazwa baparfum so na ndenge bafi ebele bapoudre na bango bamiovi baparfum yango basalelaka balinga bato basemba yango te baparfum yango basafo bayaka kosomba mwana des films boye ayaki dernièrement jeudi aya somi mungwa wana ya rose ne ya rouge na ba huile d'olive basombeli ye tout ça solution ko moi vraiment la chance non tala kama wanje bakepa ko na mobali ya poto aki asali na mobali ya poto na kata ndeko te ba solution na mona mwasi asokoli na moto asaleli yango ayi coucher na mobali mona mwasi osala ke loboti bayina yo mobali a changé comportement baproblème ekoma ebele ozomona lokola fille baso na kishasa aza danger aza extra nzoka asali bisala sala siko bandeko mbe babosanaka bisala sala na taso mobali etie na ndako alosala nka tout le temps te ekatana ko ba risque nde siko ezana vraiment bandeko na biso ya mibali koyoka bandeko ya basi babamoko fo boprotéger bamare toza na bana vie eza compliqué nazwi baka oyo ebele te mayebike nga nabetaka masolo yanga nakimi bato balandanga na ceinture yango nga moko même so naotambola na nzela mama irene masendo kebete commerce ezosalanga bien esalaki bafille beye bacontacte nga tobetaka masolo bayebiki bagenre masolo nabetaka yango bandeko ya mibali bozala na vie de prière biloko ekoboma bato ebele na venir kishasa balimango na mapeka te papa biso babala basi na kishasa esilaka te bozwa ya kishasa ya mabe ya salite yango monta biso couche na mwasi mo bapesi yo foli oyanduki opete obosani mere na palo komosala bisala sala nzoka yo monika ake fio azalaki danger akende basokolaki quelque part mokili eza na makambo omemi malédiction nini na ndako omemeli bana nini epesi mpasi tokomi vraiment koshite na biso ndenge koka sere na biso aloba parce que ezalaki vraiment dessus na comportement makambo ezoleka na tiktok po tiktok eza na bato bakufa ya bolandi ye mo ndenge alobiki ekopi na ye amemi mobali na ndako mama mobali nanga azoya na ndako mobali ayeba lambi mpe po mobali akosola na mama apresente famille bazomona mobali te moka moto azomona mobali na ye donc mobali wana akufa bajara masolo ya bona betango trop boyebi tobanga nzambe jésus christ revient bientôt tokomi na biso vraiment na suka nayebi te ser na so tokuluto olobeli okonini po tosisa na biso nga napesi kaka conseil na bafille batika bilula vie eza moko vie eza mibale te moto akufaka mpo na mbala moko moto abotamaka mpo na mbala moko nde bakosaka so nakufi na obotama na libota bwelokuta okufa okei seke yango wana pesi conseil bafille ponga mpe naza fille tozala mayele tomilengela avec koma tota to regrete tota lelo lobi totala ngo te tozala tellement bagene tozala bamai na makila na nzoto yango wana conseil na opesa bafille tolandaka nzela nzambe nzela losambo biso bao baloyenge futa nango biso te eza bon oza na bato mibale ta mosu kopine okopesa mbote moto mobina mingi opesa mbote napesi mbote na kamaye na nga ketia sandu napesi mbote na mama na nga lisi kiyubi napesi mbote na yaya na nga onela mwadi napesi mbote na bebe na nga sagesse na sabuna
C'est bien, merci beaucoup. Bamorene bamoreze Iran Masiendo qui en tout cas c'est en action sur lui kitoko amé kopé sa conseil abi vie ezaka moko mutaku farambala moko bota marambala moko abi ndenge bakosa rabiso soki okufi obota malamboka mususu na faye mususu eza lokuta vie ezalaka kaka moko en tout cas été biso merci pour la patience fidélité confiance ndenge bozela kamasola Iran Masiendo qui identité à bout de TV te promesse tala ba sacrifice couvrir ezate metozo betaka masolo to sala ka boulot ezo sala bien pour ya bien zakari tulomba moi si kitoko peta imami la plus belle alanda biso na tazifita imana ya papa trésor chou pourquoi pas Olga Mokonzi ya kabelo moi so akangi masolo na kati ya Belgique na masolo kabelo ezalaka Olga Mokonzi ya kabelo na bosante kopesa bien na prochain andel mobange na shipping na kati ya colonne moto moko bien bana bunde songo tinda carton na ngola to pe na Kinshasa contacter bien na biso prochain andel mobange na shipping de kana ba via bungsa ke côté ato tindi carton diamant et comme na destination to kutani mbala sima na zana ba fille ebele na ba garçon tant peso bomanga na ela ki musala mama irani be émission na komi vraiment na itena sani parce que na lobaki na kusala vraiment émission minte na kota na musala na ela ki mena zo kokate ba pelle ileki ba yebi ke mama irani na tika video ke na zana Kinshasa ba fan no Kinshasa bazo komelanga na WhatsApp bazo komelanga na TikTok mama irani to kuta na yo tozana masolo yo beta ka masola solo beta ko bergine te ya wana ba discussion na vitan na ya batama ko mibale pour ça la biso bien en tout cas s'abonner na irani. Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba razila biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba koli na tinda kiko. Ah. Muda tindi biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma TV. Non. Rita na bilope leki nanga butala pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndate ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des qui d'Angola, ils ont chargé les lots. Faut ça le bureau que nous joyons quand on ça quand tu côté de la salle. Ils ont chargé le bureau d'Angola, fait 45 jours le 45 jours le commis. Il a fait comment là on est Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque bloc en France et qui m'a mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le bureau là. Pour les aller sur le bureau sur sa voiture vraiment. Mais quel est rejoint Angola maman? Antonio Miala mwana mobali ye wana na biso ko pe yaka rita yaka nangoleza wana Angola normalement eza na palanka. Na palanka. Bon bana tu Angola ba yebi so komi kana palanka wana. So komi na Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka mobimba batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda.